Bandeko bana pasi moki mbangu kiangani ya liboso topesi bino merci mingi na bolingo yo bokolakisa ke pai na biso. Bandeko na bino pe pai na ngai Papa Lambert Makwimimo na émission na bino ndenge bokolingaka yango bobengaki po ete to kwa kozonga na kati na bino poto lobela susu émission Masolo. Na kanisa mikoleleke belé bozali kolanda biso lisusu te na kati na émission Masolo kasi to kwa koyeba ngo émission Masolo ezali émission moko ezali unité de production katina Ratelki. Toyebi ke Ratelki ezali lolaka ya Papa Simon Kimbangu, la radio télévision kimbangiste. Biso tozana kati wana tozali kosala musala. Moi absence a moke salamaki kasi tomonaki bobengi mingi. Toyoki bapel na bino bokomi makambe belé nde likamuna likamezalaka na tango nango lelo ndenge nzambe abongisaki yango tozali na bino awa na Brazzaville esika wapi tokokuta na poto lobela masolo ya voyage pastoral ya sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pambate pendant 17 ans Papa Simon Kimbangu Kiangani atia makolo na yeli susu awa na mboka Congo Brazzaville te. Yango lelo tolingi tolobela yango po ete na bino na biso tokoka koyeba tina nini ya voyage wana. Mais na mokola lelo tokolobela voyage yango ezali na deux volets. Volet ya liboso ezali volet spirituel tokolobela yango et deuxième volet yali matériel. Tokotalisa bino na ndeko tozwi na mokola lelo po ete ezali témoin monene ya kolobela biso makambo nini oyo esalamaki na kala pe ezali kosalama na mokola lelo. Pona kobanda tokopesa liboso susu merci na ye moko Papa Simon Kimbangu Kiangani na bolingo auti kolakisa po ete akutanisa biso na mokola lelo na bino bozali kolanda biso na ngai nazali koloba na bino ne équipe technique mobimba oyo tozali kosala na mokola lelo topesi Papa Simon Kimbangu Kiangani merci na bolingo ndenga bombi biso tina mokola lelo pe merci na ba conseiller et conseillère na ye nyonso o ba kolanda kaye pe merci tokozongisa yango na Papa Guy Patrick Goma oyo bomoni esika oyo tozali yende mutu apesi esika oyo po ete tokoka kosala émission oyo bino ko kolanda biso epai bino bozali. Encore une fois topesi merci na Papa Patrick Goma. Topesi peso sous merci na maman na biso mama Viviane Goma, Christian Goma, maman Christelle Goma pe Papa Jordan Goma bango nyonso. Topesi bino merci na ndenge boyambi biso na esika oyo po ete espace oyo tokoka kosala émission na biso. Tokokende mbala moko na ndeko na biso epai tozwi na mokola lelo po ete ye akomi bimisa liboso tokoka koyeba ye azali nani pe akosalaka nini na kati na lingomba nsima na yango nde tobandi kolobela émission na biso ya voyage pastoral ya sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa mbote na yo. Mbote Papa journaliste. Papa ya liboso topesi yo merci mingi na ndenge ondimi invitation na biso kati na lolaka ya radio télévision kimbangiste na tina mosusu te poto kwa kolobela voyage pastoral ya sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais avant to banda tokosenga na yo Papa okoka komi bimisa opesa biso kombo na yo pe kombo ya baboti na yo sima na yango kiti soko zali nani na kati na lingomba okosala kanini nde soko pozali kimbangiste po ete bande kwa zali kolanda biso kwa koyeba yo ozali nani. Papa totikilio maloba. Merci Papa journaliste. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo sant. Ngai kombo na ngai Badila Daniel. Bayebelinga mingi na kombo ya Papa Libre. Ngai na botami na Léopoldville oyo komisikasio oyo Kinshasa na le 6 juin 1947. Tata na ngai kombo na ye Papa Nsomi David, l'un des premiers collaborateurs ya Papa Diangenda. Mama na ngai kombo na ye Mama Yimburiaki Kadidi, ye azalaki conseillère na Afki. Ngai na kati ya lingomba ya Papa Simon Kimbangu babatisa ngai na le 6 avril 1956 na Léopoldville na Lupori.
mosala nasalaka na lingomba ya goyo ngai na bandaki scout nazali commissaire national na ye na fanfare kimbangisa Brazzaville nazali parmi les cofondateurs ya fanfare kimbangisa Brazzaville na 1964 ngai nazali aussi cofondateur na GTK bisoto bandaka GTK na tango e bandaka ngai nazali premier vice-président général ya Fareki ya bana ya Bankole ngai nazali président national ya bana ya Nganga Nzambe ngai nazali conseiller général ya service particulier ya chef spirituel ya Brazzaville na lotomo ya papa ya Ngenda ngam tunafondaki yango ngai na fanfare kimbangisi bazwi ngai lokola conseiller na bango nazali membre du collège ya Congo Brazzaville nazali conseiller national ngai pe nazali pasteur donc nakokoloba ba groupe nyonso tout e botami na misu na ngai pamba te tango biso tozalaki ezalaki kaka mouvement ezalaki église te mais ezalaki mouvement yango wana bokomona partout naza ko se retrouver parce que ba groupe wana ezali ko botama voilà papa ndenge nazali nakati ya lingomba ya papa Simoki Mbangu Kiangani. Merci papa libre na kanisa to wuti kolanda yo mais yo lobi na biso obotamaki na Léopoldville na Kinshasa ozaki baptême na yo na Lopori na 1956 le 6 avril 1956 mais tomoni que tout un coup mais ba grade nyonso oyo pesi biso na lingomba ozolobela ngo na Congo Brazzaville mais ebandaki boni poete otika Kinshasa poete oya na Congo Brazzaville au rassembler ba grade nyonso na ekoma na kati na sima mo Congo na yo. Merci mingi papa journaliste ezali tata nanga papa Nsomi David na tangu ya kotaki boloko awa boloko na ye asalaki yango na Gamboma alongwe Gamboma batinde na Jambala na 1931 babimisi bango alo yango na monaki na kovana na ngai yawa te ake kovana ne na Léopoldville maintenant na Léopoldville azalaki na ba camarade kuna papa kwa Madio Dominique André Wete bango nde bazalaki kotonga bilamba na ye alors na tango papa Ngenda ayaki akomaki na Kisasa na le 19 mai 1947 au babenga Léopoldville donc Batali Bosso au bazalaka kuna na ba papa ki solokele Batali Bosso zalaki kwa Madio Dominique André Wete plus Nsomi David au azalaki camarade na bango donc tango toyeko koma na 64 alors moi nyungu ekoti premier ministre Moïse Tshombe alobi que non bato ba utaki na Congo Brazzaville faut ba zonga na mboka na bango donc ba rapatriement awa ba benga ki yango mbata mukolo donc yangwana bazongisaki tata na ngai na mama na ngai mengana koka kutikala na Kisasa na Léopoldville te même si na botamaki kuna yangwana ozokomona na yebi histoire mingi ya Léopoldville na histoire mingi ya Congo Brazzaville po na vani na ba deux villes wana donc awa na Congo Brazza nde pai na yo ko zwa ba titre nyonso tout oyo na tangli bino. Merci papa libre na kanisa to wuti kolanda yo pe bande ko bozali kolanda biso na kosenga ndenge na kolobaka tango so émission masolo to landa kango na matu ya molimo mais na matu ya bonzoto te tozala vraiment to mi pesa poete to kozoba kuruza na papier esika yo zali zwa stylo na yo banda déjà ko noter pamba te makambe ko bima awa et pas papa libre dans makambo moko et ko salisa biso pito koyeba pourquoi papa Simoki Mbangu Kiangani aye na mboka oyo pe avandi awa papa libre na kanisa motuna tolingi to tuna yo to kokende molai te to uti koyoka yo ndengo mibimisi tolingi to yeba kaka but ya mission ya voyage pastoral ya sa divinité papa Simoki Mbangu Kiangani awa na mboka Congo Brazzaville. Merci papa journaliste. But ya mission pastorale ya papa Simoki Mbangu Kiangani
mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki koyana ye awa na tango wana azalaki kobengama papa Siros. Donc voyage né ya liboso ezalaki na 1979 komelaki epai ya papa Sadraki Mfuka. Maintenant na tango ayekozwa bokonzi na yepe awutaki na Kunzulu na 1995. Donc awuti Kunzulu papa José batindaki na papa Dialunga na Kiangani kende kozwa yaya na yo boya na ye bongo azwa nzoto ya yaya na bino oyo fils qui soloko le fils oya kufaka na l'Afrique du Sud. Donc okenda kendeki tata asimbiye kuna et basali remise et reprise passation de service na kanisa zalaki na le 5 décembre 1985 ou bien 99 na Kachuana. Alors tango azui biso tukendeki fête na Nkamba alobi ngai na ngina sala tour na Brazzaville bo bongisela ngai voyage yango wana to bongisaka voyage na bambuta. Donc papa ayaki na le 10 décembre 2002 après ma résolution aye Brazza à Tamboliti na 2003 à peu près le 15 janvier né à Zongaka na Kinshasa. Aye le sous pour la deuxième fois en 2005 en tant que chef spirituel et à Zongi Bandawana papa avandi pendant 17 ans na Badolizi ba Pointe-Noire 20 ans. Donc ba monaka ili susute allo pasi et côté la ki bata Brazza Bulembu et côté la ki bandimi. Donc pour me la communion il faut que Nkamba il faut que na Kinshasa. Bon maintenant bata Brazza tango bambuta bakuuta na Nkamba bayeko lubaki papa alobito sala boy bato ba longo kuna na lukutana bino wana papa lobine bongote. Alors eyako komonana que bandimi balembaki bandimi bakomaki kaka kiri yangwana na bunzambe na ye papa abongisaki voyage. Tango abongisi voyage ezali voyage na deux volets. Ezali volet moko ya spirituel et volet moko ya matériel. Tango aye awa ya spirituel biso tozamisha kokufa tokoloba akeko sala réhabilitation spirituelle na Kinshasa bibubu puisque lala kikuna oya bongisaki na butu biso to moni angote Kinshasa bibubu ezalaki mboka tata matuba apesi yango na lingomba pamba teni kuna ndako nzambe ya liboso etongamaka na lingomba na biso et ni kuna na Kinshasa bibubu et pa papa Diangenda akendeki ko bondela pour que akende ko sala accident ya le 29 juillet makamba bongisaki na molimo wana tukoyeba te. Na Kunzulu kuna ezalaki centre agricole papa Diangenda fungulaki yango na le 13 juillet 1983. Donc ezalaki que akonaki biloko ebele palmier sélectionné il y a huile nguba masango donc soja biloko ebele ezalaki kuna alobaki tokolesa mokili mobimba mais makambo mibale ebomaki Kunzulu eloko ya liboso tribalisme na tango bakonzi tribalisme Kunzulu ekobeba et puis kindoki eyaki makasi kuna le bana bakomi kiri kosala bamakambo na mutu na bango yango wana papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki il faut nakende kozongisa eloko wana ezalaki kuna eselongwa pamba te na 1990 tango tozalaka kuna na papa Diangenda achaka maboko na mutu alobi Kunzulu na ngai me nakolakisa nini eloko nini nakolakisa na mokili biloko nyonso tu ebebi nakoki kolimbisa bino masumu nyonso sauf
liwa ya kunzulu et asengaki na bana kunzulu batubela batubelaki après maintenant après ce que bango bilembo ozonga papa zongaka azonga su na kunzulu te donc comme nous ya suka to pesa ngokuna ngamoko na zalaka alors le kola matériellement kunzulu ekufaki tata moko azakuna komole tata njo papa nzo Samuel papa yebisaki yeboyo yo okokufa te okokende pe pa ite kino okende kobongisila ngai kunzulu effectivement ni na yepe to utaki kozwa mikanda ya kunzulu alors kunzulu ekufaki spirituellement kunzulu ekufaki matériellement yangwana voyage à papa eza bongo et puis troisième point tiré wale zakaka tiré et papa ayaki ko tala bandimi na ye raffermissement de la foi parce que bandimi mususu bayebaki papa simoki bankangani te kutu mususu na tunaka ye mwasi ya papa simoki bankangani kombo na ye nani yalo baki nanga kombo na ye mama Mwilo un musicien kimbangisi moni donc yangwana lokola papa ye alosiko papa va moni ye papa adlobi et papa azako kozongisa eloko wana matériellement et spirituellement. Voilà papa journaliste. Merci papa libre na kanisa tozali kolanda yo na bokebi nyonso na makambo zali koloba na biso. Ezali sengo mingi motuna otolingi kotuna motuna mosusu ndenge eyeli biso euti epa ya mama na biso mama Goma Viviane oyo apesaki nga motuna ona kwa kotuna yo mama pe mama Viviane kwa kolanda motuna na ye alobaki atuni albi boye papa Lambert otuna papa libre mais bandi mitina mokola lelo bata Brazzaville on dirait que papa azali on dirait que bozoye banabino te que vraiment objectif ya papa likambo ya yeli awa on dirait que biso bandimi tozoye bate pona nini parce que papa Simon Kimbangu na 1921 ta bakanga ketang batuni ye papa Simon Kimbangu awa yozo kende otikeli biso nini ye alakisaki biso Bible atikeli ki biso soka atikaki bana bazaki mike to yebi nini banga osana bana te alabi atikeli biso Bible papa libre ovana ba papa avant ba kende ozalaki na bango ba papa avant ba kende ba lobi na biso ke soki batuni bino ba papa ba kende batikelaki batiki nini ba lobi na biso ke ba lobi su Bible te bota la kaka makambo yo na kolobaka na bino lobi na lobaki lelo na lobi oyo nyonso naza koloba na bino yango nde ezali ekanelo na bino bon papa Diangenda ye wana kaka pa Simon Kimbangu kiangani et aza ko continuer koloba tomoni papa Simon Kimbangu kiangani na voyage oyo aza koloba makamba minene et yo moko za témoin ozo ko kende ko sala ba témoignage mais bandimi tina mokolo alelo nanu vraiment ba koti na kati ya ben likambo ngote yo koloba na biso nini papa li. Merci papa journaliste. Tangu tozalaki na kunzulu na papa Diangenda je crois na 1984 ye alobaka boye tozali na bande noire ekangama na biso tant que bande noire wana kolongwa te biso eza pasi donc tatande muto ko kolongola bino bande noire wana omoni likambo tata Nzambe disons la divinité ya papa Simon Kimbangu soki ye moko Nzambe inspiré yote okoko ndima ngote même ata balobi ndenge nini omoni lelo yo bato bazomona papa Simon Kimbangu kiangani malgré makambo ya minene azobimisa malgré ba témoignage bato bazosala oyo bato bazalaki vivant mais bamsusu bazomona kaka no balobaka kaka bongo pourquoi parce que baza komona papa Simon Kimbangu kiangani na nzoto oyo bazomona na nzoto bazomona spirituellement te tolobaki nini tolobaki que papa Simon Kimbangu a ye na deux volets ya voyage na ye eza volet spirituel na volet matériel maintenant spirituel azo loba to bondela maintenant yo soko bondela kate okoki komona grandeur spirituelle na yete moni donc eza lokola mwana ya président
ayebaka grandeur ya tata na ye te ya monaka tata na ye lokola kaka batata nyonso alors que oyo aza na libanda azokomona président wana aza mutu munene. Donc voilà biso bakimbangisi ni ndenge tozomonaka yango wana tozomona batémoignage mingi ezokuta libanda papa monaki nga papa asalaki nga boye donc bana na ye baza nanu mingi na libanda mais sikasikoyo toza kozela papa Simon Kimbangu Kiangani alongola biso bandi wana oyo tata na ye alobaka oyo ye moko alobilaki biso na kunzulu. Voilà papa journaliste. Merci bana papa Simon Kimbangu na kanto tozali kolanda moment oyo tokomi ebongaki toza na moment ya ndenge ya kala te bato akala nzambe azaki koloba na bango mais biso nzambe avandi kati na biso e azali kote ya biso. Papa tomoni lelo oyo ndenge ozali kolobela biso likambo na olobeso likambo ya kunzulu mais toye komona eloko mosusu ezali papa surprendre biso ntango akomi tomoni on dirait kakokoma kaka na Brazzaville kunzulu po toyebaki yango kakokende kunzulu mais tout un coup tomoni asali tourner na ye na Congo mobimba Congo Brazza mobimba ake na Pointe-Noire ake na Ngaboma ake na Kinshasa Bibubu en plus partout azali kokende azali kolesa communion li kolobani. Merci papa journaliste ndenge nebisaki liboso que bato mususu bandimi ya papa Simon Kimbangu mususu bakufi batikali même kolia communauté ata gato ya pamba wana. Donc partout oyo aza kokende tango ayaki awa na Congo Brazzaville to bandelaki na Kunzulu to na Kunzulu centre kuna azongisi eloko ya spirituellement et yemoko asimbi matiti na maboko biloko nyonso mbale wana azongisi yango to yemi tena na Gamboma alesi nzoto ya kolo Yesu nzoto wana epesaka makasi na molimo pe na bunzoto. Voilà pourquoi apesaki bango nzoto wana tango lie yango soko zana kondima na yo vraiment makambo na yo ekokende mbangu mais soko zana na kondima te donc ozomona ngo kaka pamba omoni ndenge na yebisi yo lelo yo tata Nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani asa Nzambe ndenge papa nyangenda atuna kabiso tata nsomi ngabi papa yako bengela ngana komba tata yo so monaka mwindo yo yo ba soudeur ngabi wi papa ina mona kango est-ce que tela kango boy tai okoki ko tela ngota bilambo biso to lataka eza bongo nganzambe oko tela ngate maintenant papa Simon Kimbangu Kiangani akoli na biso avani na biso sikasiko ya comme chef spirituel nyoso tout ça komona yango wana bato bazolo baka azane kaka moto mais soki totali tango azalaki na bomwana asekusaki mwana ya mwasi oyo akufaka na plateau de 15 ans na 1979 omoni mais mutu ndenge wana aza nani yo pozaki témoin na likambo ngo bon ngai nazalaki na kati ya Brazza parce que l'air wana ndenge tozoloba te ngai nazalaki en l'air donc nazalaki moto ya mokili mais nayokaki likambo wana omoni tango papa Simon Kimbangu yali puta atiki biso basali autopsie na libumba monaki loko te mais tango papa Simon Kimbangu Kiangani bazuye bamemie na Kojemo bake kotela libumu na ye libumba ko sale passé mais mamonaki loko te motema te michopo te eloko te papa Simon Kimbangu Kiangani bato wana bazali vivant lelo papa Emmanuel mais malheureusement bakende de l'autre côté soki bazalawa nde bangomo ko toninga baloba ezalaki ndenge nini et sukaki ndenge nini. Donc voilà, Dieu se cache dans sa simplicité. Nzambe azali simple et yangwana abomba minaye mais ni nzambe wana azana orgueil te. Voilà papa et loko ezoko kosa biso ni wana yaza kolia biso biso kolia yaza komela biso biso komela yango zo le bako azan nzambe te. Omoni
ndenge tokobungela na ndenge tokotikala. Merci na bandeko yo bozali koya sima pona kokota na kati na émission na biso. Tozali kaka kolobela na émission masolo bit ya voyage pastoral ya sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango pona kokende na ngofuma molaite tokosenga libiso poto pemisa papa libre. Tokosenga na sima pa bandeko na so bazali pai papa Alfonso Azali pe bandeko na so mususu équipe technique pe mama Fifi Ndongala pe tokopesa merci mingi na Papa Simon Kimbangu Kiangani pambate kolela na biso pona ndeko oyo pasi ezalaki na ye mais lelo Papa Simon Kimbangu Kiangani alakisi bonzambe na ye epai ya ndeko na biso lelo tokoki ko remercier pe tokopesa pe matondi tokopesa ye merci pe ndeko na biso lelo azali mama Fifi Ndongala epai yo zali topesa ba mbote mingi tika ete Papa Simon Kimbangu Kiangani akumbisama na ya akumbisama ya koleka na likambo monene oyo asaleli yo lobi tokolobela yango po ete zali miracle monene oyo Papa Simon Kimbangu asali kati na yo pona ko kene molaite tokosenga na papa Landu Afonso epai ezali atila biso loyembo simanango toke na deuxième partie ya émission na biso émission masolo nasengi na biso nyonso tolanda. Mobiba misona bango matalina Yerusalemi Esika yonzambe wabanzambe usangi Elombe na kombo ya simwa Kimbangu Kiangani Mogili mososo nete kijali jalinayo Pesa kimya na mabota masoma chali kozuka yosu Mamona monende nayo basepela Kimya na mikili misone chali kozuka yosu Wamona monende nayo basepela Loba mugongo nayo tata Loba mugongo nayo Inele baindo bajali kojela liloba nayo Okili mojali konguluma Maele mabaki masiki Kimbangu Kiangani onigisi mokili Mokili mojali konguluma Maele mabaki masiki Kimbangu Kiangani onigisi mokili Mokili mobiba miso na bango matalina Yerusalemi Esika yonzambe wabanzambe usangi Elombe na kombo ya simwa Kimbangu Kiangani Mogili mososo nete jalinayo Pesa kimya na mabota masoma chali kozuka yosu Wamona monende nayo basepela Pesa kimya na mikili misone chali kozuka yosu Wamona monende nayo basepela Loba mugongo nayo tata Loba mugongo nayo Baindo bajali kojela liloba nayo Okili mojali konguluma Maele mabaki masiki Kimbangu Kiangani onigisi mokili Okili mojali konguluma Maele mabaki masiki Kimbangu Kiangani onigisi mokili Mokili Ojali zambe Mokili Ojali zambe Ojali zambe Ojali zambe Ojali zambe Ojali zambe Salomokili oyo Ejali ayo Ojali zambe Salomokili Ejali ayo
ojali nzambe lakisa solo ekeyo ojali nzambe ojali nzambe yonde ojali mofonze wakakonzi evangeli fesuka tokufisa yo solo yo jodiza loko muto yemfela yo ojali nzambe tokufisa yo solo yo jodiza loko muto yemfela yo ojali nzambe solo ojali mokili solo ojali nzambe solo ojali mokili solo ojali nzambe 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 solo tango ekoki tango ojali nzambe solo tango ekoki tango ojali nzambe abota masomi kilimo ya koluka kipya na shamba weke omokonzi wake nyamani kuna na shamba kambe fotona solo kacha ezondinga nange mozana ojali nzambe kambe fotona solo kacha ezondinga nange mozana ojali nzambe solo ojali mokili solo ojali nzambe solo ojali mokili solo ojali nzambe 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 mokote akokani nayo simoki jali nzambe mokote akokani nayo simoki jali nzambe yomojalisi walikolobe bilogo jesu iloba nayo yafuyato jali kojelamba asieleki ojali nzambe iloba nayo tojalizaka ufaeleki ojali nzambe iloba nayo tojalizaka salaeleki ojali nzambe iloba nayo tojalizaka malalieleki ojali nzambe iloba nayo tojalizaka solo ojali mokili solo ojali nzambe solo ojali mokili solo ojali nzambe 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 ojali nzambe. Merci kuna na sima na équipe technique mobimba et pa yesimbami na yemoko papa Landu Afonso na ndenge boteli biso loyembo pe biso sto uti kolanda ba loyembo na biso ka inspiré za la ka fondé te to landi yango biso na malamu nyonso papa libre na kanisa poto tozonga na ba mituna na biso to uti koyoka ndenge uti kolobela biso mais eloko oto na lingina zongisa yo na eloko ezali kolobama tango nyonso ke eloko ebomaki kunzulu ezalaki tribalisme na kindoki
nini oyo biso bana papa Simon Kimbangu Kiangani tokoki kosala po ete likambo wana oyo tribalisme na kindoki wana ezala lisusu te po ete tokokisa bilaka ya papa Simon Kimbangu Kiangani na mosala monene oyo apesi biso ya kunzulu. Merci papa journaliste. Papa azolo bango très bien. Matei batera biso na kanisi kokoza la samedi ou bien vendredi tata passer alobaka boye to sukola mitema na biso. To tika makambo ya mabe. Ya mbalo oyo papa alobaki soki to raté oyo papa Diangenda alobaki yango toko kota boloko ya 3300 ans donc bamindele bakolia biso nzala yango ezako ya tala guerre ya Ukraine awa ekotisi déjà nzala donc biloko wana totika yango wana papa azolobaka na biso boye to sukola mitema na biso mopepe ezako ya donc mopepe ezako ya c'est pas mopepe oyo elongolaka bandako o ba toiture kadine c'était makambo ezako ya minene yango wana soki to bebisi lisusu kunzulu na éviter to kozala ndenge nini donc tribalisme ezaki to côté ezama la de même kindoki ezam e bebisi bana ngani bana kunzulu bango na bango bakoma ko sala bikobo kuna na kati ya kunzulu kindoki e côté ki makasi yango na bapanzana ki moni kunzulu tikala ka batumi bale kaka tango tukende kuna papa pasteur na papa mbama bakoka batu tikala ki tala mboka munene ndengwana donc yangwana toyoka makambo yo papa Simon Kimbangu Kiangani azako loba pamba te soki apesi mokongo awa sima na biso ekokoma pasi. Voilà papa journaliste. Merci papa libre tozali kokende kaka na mituna na biso ndenge tobongisi yango motuna msezali bopamba te toyokaki papa Dialunga na Kiangani Salomon alobaki na biso il faut mongongo na ye yoka na mokili mobimba tango aye ko annoncer que ye nkolo ye solbaki mongongo e yoka na mokili mobimba. Avant ko koloba makambo to ekokuta wana mboka Brazzaville oyo papa avandeli na mokola lelo papa libre biso na mboka France. La radio télévision Kimbangisto ebengami la ratelki ebandaki na ndaku oyo ngai to bandi yango na téléphone. Après to bongisi mo esika bande ko bandi ko ya ko sala ba émission na kata ndaku papa Simon Kimbangu Kiangani alobi na ngai tangu sikoyo ekoki mongongo na ngai lingi ko bima fo mokili mobimba bayoka yango. Papa Lambert kamata radio pe télévision wana luka esika ocha studio po ete mongongo na nga okoyamba batu batandenge mosusu. Papa nandimaki yango te namonaki lokola kaka ndeti ndoto toyokanaki na bandeko o tozalaki wana tosololi toke kozwa esika. Tango tozwi esika papa alobi na ngai c'est très bien loba na maman Marie aya ko inaugurer esika wana eloko ali boso ba inaugurer na poto ezaki studio ya radio télévision Kimbangiste. Loba na maman Marie aya ko inaugurer esika wana po ete mongongo elingo yoka na mokili mobimba toye komona après inauguration 5 mois ya papa na Kinshasa. Tango bazali ko benga bakombo ya batu na Kinshasa ba sympathisant pona ko sala avant inauguration ya musée ezolekana na mongongo na ezali koloba et ba sympathisant na ba sympathisante bayaki ebele. Mais lokola na kati na mokili toyebi tozali batu ndenge touti koyoka ba ndwenge ba batu na lokuta batu na soloka bayi basali na ndenge bango basala po ete mongongo eko koyoka mais to côté na po ete mongongo papa Simon Kimbangu eyokana toye na Brazzaville awa toye komona papa Simon Kimbangu Kiangani avandi lisusu alobi ke il faut mongongo ne na Brazzaville eyokana papa esika wana okoloba na susu nini oyo papa avandeli lisusu likambo wana tomoni atelemeli likambo ya radio pe télévision na mboka Congo Brazzaville. Merci papa journaliste
tokobenda moi la place wana na le 28 septembre 1985 papa de Lungana a salaka accident na Kikulukuta. Donc biso ngai mama pasteur Maungu Angélique na bana nanga nyoso tozalaka ba témoin histoire za mwa mulai. Maintenant komba na le 28 septembre 1994 motema ebetinga na Brazzaville. Kenen kamba ngame na kamba nini zakuna na zui Land Rover nanga na kenkamba na koma kuna papa da Lungana lobi ngam tuna bengi yo il faut kota na cours biblique a futi ba cours biblique sili moko msusu to vanda kina ye ezalaki un vendredi oui to vandi atuninga tata comme l'air nini ngabine papa et comme 15 heures à côté na ndako na ye alati chemise moko ya carré mais banzela ya vert ana pantalon ya vert abimi sikoyo to bandola na mulai ya ndoka nzambe tukomukita ale to komesika papa simaki mbanka ngani azulaka honneur nzete moko za wana ezalaki wana et puis na petite tribune za wana mais na pembeni nzete moko ezalaki wana o babengaka mu mpese papa atie maboko na sima azotalaka ndaka nzambe biso tovali na sima atali nani akotiela nga sima esikoyo nani biso lebesika nini awa nani akotiela nga sima da Lungana mokolo na koloba mungongo na ngai mokili ekoyeba ngai tokende tangu toke maintenant to komina koya ndaka nzambe poto baluka boy abeti libako na musapi gauche to simbi mais poso kaka mtelongwaki to mati to komi kaka na mozeli sika ba voiture wana ezali abeti mbala misato boy biso mais papa awa kaka ba voiture ezali awa mais nini boy allez comme quoi tirer attention na biso to la biso mbale na biangolo Maurice il est passé surveillant ngana zalaki SPC to mati esika nzoto papa jangende zali atie susuboy biso to compter esali 6 fois to bandiko kita sikoyo na se to komi esika mausolée à papa simoki mbango ezali atie susuboy en tout esali 9 fois biso mais papa nini kaka boy tango to komi biso to kanisa que to ngaki to kita poto baruka na sima ndako mbala moko pa avant na mabele to simba boy trop tard avant na cheboy abi eloko ekotinga na liso papa eloko ekotinga na liso to zalaki kotambola malembe eloko ekoti ndenge nini ya lobinzambi nazoloba na yo eloko ekotinga na liso mais yo kusimba ngate atuni surveillant ngeta dio j'ai katula kima mudiswe yangolo Maurice ingeta papa tala na liso ya mobali yetango asimbi akomi kaka nga mais simba liso ya papa fungola azoko kate ngabitala papa azoko kate abi mekima kimkotele mudiso après atuninga tata ngeze katula kima mudiswe ngabingeta papa bubu unsimba ngatango na fungulika liso boye na moni metena eloko yango papa eloko na moni yango abimisi mouchoir na poche apesinga longola meta to funguli liso yango boye to bandi ko longola eloko yango za to so longola pa eloko yango ya mwindi ya muke tango elongo mwa makile bimi ngabe na chiki nini kaka ngabe papa mama kile bimi na liso ala bano beta liso boy est-ce que makilango ebimi mingi ngabite papa est-ce que liso ezo sala passé ngabite papa minga na yeba ndenge nini liso ezana nzoto na yo abi vraiment nazana na ko sala na banani nga
mais papa mais ba jeune bazali mais ba jeune baza wapi ah na Brazzaville ba jeune bazali nazomona bango te ah nga lelo nde ezali le 28 septembre papa lelo ezali le 28 septembre mokolo esalaki accident donc esali 9 ans asali atelemi akoti na ndako abimi juste mpe komi l'heure ya soirée 16 heures toke na soirée ntango tokoti kuna ntango nazwi maloba papa li alongana alobaki pendant 2 heures de temps maintenant likambo kanga nakangaki yango oyo bino bazoloba na bino botika mabe boza koyoka te mais papa kisolokele aza koya na fimbo ya bibende oyo asalaka mabe akozwa mabe oyo asalaka malamu akozwa malamu ntango asilisi tobondeli tobimi ntango tobimi tozongi na ndako ntango tozongi alobi nanga bon kotisaka na ndako tokoti tokomi na chambre alobi bon longolanga chemise na bandi kofungola ye babuto ya chemise na longoli ngabi lelo mpe fona profite balobaka kasi ya nkolo yesu esika batiaki ye likonga natala boye donc tache ya noire awa esika batiaki likonga natala na maboko awa esalemi mpenza minene nga nkolo yesu après alali nakamati dira couverture bulangeti na cheye alobi na ngai lobi kaka bongo kanga na porte nakangi na porte na bimi na ke bon na mutu na ngai événement wana ezalaki mpenza vraiment événement ya makasi te toke na biso ntango toke lobi na ntongo tolamuki nazongi de garde maintenant ntango tozongi na Brazza alo tozongi na toyaki na fête 9 ans après oyo papa koyelaki tozwie na Brazza na nkamba naye kokuta na butu wana bapelisi baminda donc bazotiasa ba ciment béton nga nake kotuna papa Sudi mbuta Sudi kambote mbote papa Nsomi ndenge nini ngabi mais bino bozotia ciment wa ndenge nini ti biso papa simuki mbangu kiangani mutu alobi na biso totia ciment po azali na likambo akoloba nga pena zapi na témoignage awa donc papa de lungana lobaki nani akotiela ye ciment awa bo akozala na likambo ya koloba bozalaki kozwa photo naki kozwa photo wana ntango nazwi photo wana naye nango ntango naza kolakisa bango boye nzoka nde na nsima nanga papa simuki mbangu kiangani asa akombaki na ye atelemi ntango asilisi kopesa explication ya photo natala boye ni papa simuki mbangu nafukami papa libre nini kaka babi papa tala papa adwi photo na gangi papa libre bomba malamu photo yo naza na likambo ya koloba tika nano basilisa sima oyo alors maintenant likambo ngo naza kozela yango mpe makambo mingi mpe papa alobaka nga me likambo ngo eske asi alobi ube nana alobi te sikoyo aye awa na Brazzaville ntango aye na Brazzaville eloko ya liboso abandelaki nzete oyo tokataka na kunzulu ba musicien oyo ezalaka na nyoka après atuni eske ba nyoka ngo abotaki bana obe abotaka te papa abotaki eske bana wana bakufa o bazali ba mususu babi bazali nakati na bino ngata papa nzoka nde nzete eza kuna eza na bana nyoka yango nakati ya centre papa alamuka bona tongo ya lendi wana bobuka eloko oyo babuki bokata camion oyo bakati tango bakati camion wana pour te tamblaka nango te bakataki yango wapi na kunzulu bien wana awa na centre d'accueil parce que oyo bozoloba ke bakataki nzete bimisaki nyoka ezaki na kunzulu wana ezaki na kunzulu donc aboti bana nzete nyoka wana ebotaki bana maintenant na plateau de 15 ans sikoyo bana ngo baye kovanda na plateau de 15 ans na nzete mais yoka lisolo te continue kasi maintenant tozalaki na camion moko tozalaki nango 360 L4 ezalaki Nissan ya vert ekufa kala orgende niso wana bandoki batamla wana na butu ezalaki na plateau de 15 kuna mais ekufa bapine te eloko te
alors papa alobi bokata yango babibende wana bobimisa ngo nyusi na libanda ntango bakati yango nkolo nisa aleli akena cabinet kuna na nsima kuna epa batoilette ezali abi zwi nyami pakoli tala leli mokolo nisa yo alingaki evandaka nango nango après papa alobi bokata nzete ya mangolo wana ezalaki wana nzete ya mangolo wana mpe bakati nini nzete mpe bakati donc bato kolela bakomi kanda papa alobi ale botya nsima bolongola ndako baprotocole wana bolongola ndako tozalaki na moninga na biso moko mpe ya sonam papa wa nzambi ye azalaki na ndako oyo mwasi ne azalaki kolamba biloko mais mokonzi ya lopango alobi balongola alongoli ndako wana mais na liboso ya ndako wana nzete yango ezalaka wana meme ngabe na kovanda place wana donc nzete yango bapesaki kombo département donc soko ye wana bakambo nyonso tu ya lingomba okoyokela yango wana antoko koyoka yango département wana ni département région quoi disons bino na kisasa babengaka province voilà wana ni province maintenant na se kuna banzete ya mangolo ezalaki kuna wana ezalaki collège parallèle kuna bavivivi nde ebimaka kuna soko oke kuna okoyoka te yo bazolongola yo bakutya intel bazolongola intel mutu te mutu alobili ngai puisque ngape soki nake na vandi mpona yokaka bainformation me ngape kombo ebimaki kuna bazolongola ngati mpona yebaka ndenge nini visa na basaba nzete bamangolo wana maintenant papa alobi ale bokata nga nzete wana bakati nzete ya mangolo babuki nsino ezalaki na likolo wana bandoki bavandaka wana sikasikoyo ebukani alo sikoyo papa ake étoile moko basalaki pour que papa ambataka wana bazwaka honneur nzoka nde na se étoile wana bandoki bakende kobomba mbongo 5000 donc ntango bapanzi yango 5000 ebimi sikasikoyo papa alobi bokata banzete wana bakati banzete ya mangolo depuis na botama mbala liboso namona na nzete ya mangolo na katikati ebende fer à béton papa mutu te mutu alobi nanga menga moko mwana abwakaka nzete boye kane majeur bango to bakataki yango eza na ye meme na telefone nga nalobi me koma sa abi bon papa libre omoni nzete wana etikali nzete wana tokokata lobi bakata nzete wana bana banyoka babimi e babomi bango maintenant nzete mboko etikalaki ezalaki kote ya sekuna nga nalobi mais nzete wana soki bokati yango bosala attention ekokokweyela bakamiangana malamu boluka basinga lobi bongo bakanga yango singa tupar lobi ntango baye sans singa bakati nzete ekwei awa na kati ya lopango ebimisi banunuse soki tokomi na plateau bongo tozwa bafoto wana okomona yango nunuse na kati kuna te mais kotaki kuna ndenge nini na kati ya nzete donc ale papa alobi papa ndongala mpe ya sonam asalaki nani oyo mwa ndako moko mpo papa ayambelaka bato babengango nini oyo kombo ekimi payote voilà asalaki payote wanga na kitoko papa ndongala atiki biso nzambe abengi ye ntango totikali biso na nsima mwana oyo aza kosala kuna balobi na ye lelo eza mokolo ya fete komata kuna te ayoki te ntango amati akribi te akwei abeti mutu na nsima mpo akufi ye mpe azalaki na baproblème mite ntango akufi famille na ye baye mabe toke tobongisi makambo wana na tata na ye azalaka mokonzi ya lingomba na batango wana donc toke kuna tobongisi bayokeli biso e makambo elekaki na kitoko maintenant papa simoki mbango kiangani molimo santo nzambe bapesaka eloko ya kala te bapesaka eloko ya mabe te ndako wana ekomaki ya makila bake kozwa kaka bulldozer babuki nyonso na bibende tout dehors tout biloko nyonso tu bon place moko susu ezalaki kuna ngaka muna yebaki yango
tozalaki na moninga na biso moko ya musicien donc ntango tokendeki voyage mosape ekatanaki ye aye kokundila yango na plateau de 15 ans na ntango obus eye etimoli mabele wana fu atomboli yango ale abwaka ye bakende mpe na 26 omoni makambo ole bavanda awa mpo bazwa lifuti donc atimola soko tokomi na plateau na kolakisa place yango donc place yango meme na mur alongola meme na parti ya mur wana donc nzambe bapesaki eloko ya mabe te sikoyo papa alingi aloba mongongo na ye atuninga papa libre pesa témoignage ni témoignage oyo napesaki mpona nsima mpona mongongo na ye ye azalaka te me ayebilango ndenge nini sikasikoyo ye abimisi radio wana moto abandaki yango ezali papa Mbo Richard ntango amonaka ngai nabandaki kosala makambo ya kosala bainterview banani tututu ye lokola azalaki na mbongo asombi biloko ezalaki d'abord personnel asombi yango personnel ezalaki na ndako na ye mpenza ndenge nga na sala kaka ndenge wana donc radio amoni que ça ne va pas affilié yango na rateleki et comme sikoyo rateleki balobi bon lokola eza rateleki yaka nango na plateau de 15 ans yango wana ayaki nango na plateau de 15 ans lelo ekomi vrai rateleki ya réel alors yango wana papa aza kovanse misala mbangu nani oyo radio nyonso tose zwami etikali kaka ndako esila bapose et puis eloko etikali ya mwa makasi ni antenne nango wana papa atuni biso abi batete na bamama mongongo na ngai soki rateleki elobi yoza ovandi na ndako ofungoli okoyoka te papa nakoyoka oza na kati ya chambre ofungoli okoyoka te papa naso donc papa azokolakisa biso aza nzambe donc mongongo na ye ekokotelela biso ti na bachambre ti partout mais biso tozocomprendre te donc soki ngai ntango nameki kotala na mutu na ngai namoni que le 16 août ezali mokolo oyo papa de alungana atikaki biso ekosala 21 ans 1921 alo chiffre wana ngaka mnalobi na mayela ngai bomutu donc papa de Simoki Mbangu ngani akangi yango po abimisa mongongo na ye eyokana na mokili mopimba parce que soki alobeli awa na Brazzaville rateleki ya Kinshasa azwi rateleki ya Pointe Noire azwi rateleki ya Pointe azwi epanzani na mokili mopimba amoni donc yango wana namoni ke malamu biso tosa to changer mitema na biso totika makambo ya buzoba oyo toza kosala ya kokala mosala ya kobebisa pamba te nzambe akweyaka te nzambe alongaka kaka voilà papa journaliste esengo kati na mitema mpona koyoka batémoignage ya boye mpe makambo ya boye bandeko bana mpasi Simoki Mbangu toza susu na molai mingi te mpo tokokenda kati na émission na biso tokokenda na suka nde nakopesa vraiment merci et félicitations na papa Mbo Richard oyo akamataki babiloko na ye apesaki et puis tina lelo ezali esengo mingi exemple wana tosalaka yango ndenge ngai moko nazalaki na kati na radio télévision kimbangiste papa posa na ye alaki ke kotia moto mosusu ngai nakendeki mpe ndenge lelo oyo nabimaki ata na eloko moko te ezala oyo nasombaki ezala oyo nakenda kokuta kuna po ete yali mosala papa Simoki Mbangu donc nyonso etikala na bima ata na eloko te ndenge papa Mbo asali ezali nyonso eza na plateau mais nde papa nde eloko esalaka biso bato bandwenge bato na songi na bato ya famille na bato na soloka okoyoka o papa Richard akendaki na eloko boye papa Lambert akendaki na or tobimi papa Richard Mbo abimi akei po asalaki yango mpona papa Simoki Mbangu ndenge moko papa Lambert makwemi mona France tango papa Simoki Mbangu abongisaki ke na kwa kopema pamba te kopema ezali nango normal musala il faut etambola
mais bandwenge bata songi oyoka tam oh papa Lambert akendaki na moi orke to tiki na bimaki eza nanga esengo ya kosala papa Simon Kimbangu yango monike lelo oyo na esengo wana tozali na kati na Brazzaville papa na kata na éviter soki likamso merci papa journaliste papa Lambert vraiment na sepeli omoni lelo yo soki opesi eloko na Lingomba tokoki kozwa exemple ya papa Mayunga azalaki le premier départemental apesi lupango apesi ndako nzambe mais alobaki so te que bozo kisanga biloko wana jamais apesa ngo donti lelo kutu mosi nanga uchi ki passer kuna mokonzi ya paroisse yango wana papa ngai pe nazalaki proposition oyo papa Nsomi atiki ba document ebele papa Nsomi atiki ba photo ebele ngai na sengaki pour que na chikango ndenge papa Simon Kimbangu kyanga na lobaki na Kinshasa bibubu il faut biloko wana ezala na Kinshasa bibubu batu bakendeke kuna histoire ezalela kuna et donc ni wana eza kusalaka nga mutima pasi naza kusengaka bo pesa nga mwa espace kuna na kitisa biloko wana ba livre ba photo ba cassette naza par exemple na ba cassette ya 2002 oyo papa zalaki na oyo na mboka président Sassou papa teli banga ya liboso na ba photo ezali biloko nyuso wana ezali mais nakoko bomba ngona ndaku te na ndaku ba mpuku pe bazo tambulaka ba mpese bazo tambulaka alors biloko wana tale ko beba dalakisaki bino photo oyo mama Mwilu ayelaka na Congo Brazzaville batu bataki elikate me mama Mwilu azalaki mutu ya boloko même mutu ya boloko abimi ayena Brazzaville ndenge nini tomoni photo basa banzambe papa Diangenda azalaki prisonnier libre moni ayaki pe na Congo Brazzaville même mutu ya boloko donc basa banani banzambe c'est la Sainte Trinité yangwana basa ko lobaka le plus haut secret du monde c'est la Sainte Trinité que le monde ne pourra jamais comprendre donc les kamboya mulimo santo pour yebango il faut ça inspirer ce que ça inspiré jamais à table le million de ni et ko simbate batata na ba mama tozoko monaka papa Simon Kimbangu kyangani lokola za nzambe yango na zolo bana biso yo opesa eloko na tata nzambe maintenant eloko wana oza susu ko zongelango oza susu ko tiango mutema oza susu ko pesa ba commandement mais wana osali zéro osali eloko te omoni puisque eloko na yo mtozo commandango yo mtozo alors que opesa kango na papa Simon Kimbangu tala nano to pesa exemple biso tukende ko zo mikanda ya kunzulu biso tukende ko zango to sali nyonso to esili to ye mais mikanda ya kunzulu wana ya permis d'occuper to chaka ngona kombo ya papa Simon Kimbangu kyangani iyo kutalo bage oh ndenge bo chebo kasi ya ezali mukanda na yo ezali lupango na yo ezali bloko nyeso biso to zali kaka basali ozwi idée ya malamu opesi eloko epai ya nzambe ko zala susu na nani ya a moins que soki eloko wana baza ko bebisa yango okamati obombi soki tango ekoki ozongisi ba bomba neliti na rolo ba archive ndenge ba sakane na ba archive vraiment ça li passe même wa donc yango wana soki opesi eloko epai ya tata nzambe ko tiali susu motema te tika nzambe a gérer po ete na mokolo ya suka ozwa lifuti ya malamu to voilà papa journaliste oyo nezalaki mpona bakisa. Merci papa libre na kanisa tokomi na suka émission na biso na likambo uti koloba topesi yo merci na archive bopesi na papa Simon Kimbangu kyangani kasi toyebi kene besika nyonso badwenge batuna lokuta oyo papa Simon Kimbangu kyanga natali kolobela tango nyonso balingi koloba lokuta bakanisa likambo na butu babimisi yango na moi orke likambo wana elinde ngona te kasi yo ngona papa Simon Kimbangu zala na mayele na yo soki baye kolobela yo likambo atala likambo zala na mayele nanu ya yo na bo sosoli kokende ko raconter ngoto pate oyebite est-ce que za bongo obeza bongo te ozali komi kota nyoka o bakangaki na kunzulu
soki yo koti na kati na lokuta wana yo bandi ko raconter lokuta baya ko kanga yo mokolo mususu tala oye ko bima na plateau de 15 ans obimi nyoka mususu donc yango wana bato na duenge wana papa mais likamona sala vraiment moto si ça moi attends une minute kako le beso likamona ba duenge. Merci papa journaliste. Papa Simoki Mbangu Kangani mokolo mususu na kamba atuni biso nandoki na mutalukuta nana bomaka mingi bambiso alube ndoki ya lobite mutalukuta pamba te mutalukuta donc 100 personnes bakoko bomba bango na mbala moko maintenant tambo ya ko vérifier eza bongo te ndoki akolia kaka mbala moko na mvula moko akolia mutu moko tumba tumi bale mais bilo misala wana nyoso mi bale eza bien te to tika yango moto soka sali ndenge papa lobaki mutu na mutu azana lembo na ye omoni yo soki nzambe apesa ko lembo na te sala makasi o bondela pour que apesa yo ata lembo ya koteya ata lembo ya kokomba ka lupangu ya tata nzambe ata lembo ya kotimula ka mabulu ata bakunda basalite oyo bakombi na lupangu ya tata nzambe parce que mutu na mutu azana elembo na ye yo koluka elembo ya papa Lambert okuzwa yango te yo koluka elembo ya papa Libre okuzwa yango te oyebite awutaki wapi ayelaki ndenge nini yango wana batata na bamama na zongeli lisusu soki eloko wana okaniselaki yango tata nzambe tika na tata nzambe soki te tokozala lokola Anania na Safira toko kufa yango wana nazala bubangi bozongi ya papa Simoki Mbangu Kangani na Kinshasa na Nkamba tokotika la ndenge nini mutu na mutu na mayele na ye. Voilà papa journaliste. Merci papa Libre, merci bandeko bolandi biso na kati na émission Masolo ndenge bosengaki yango bobengaki mingi émission Masolo ezali moko kati na unité de production na kati ya radio télévision Kimbangiste. Tozali toujours wana pona ko servir bino. Tozali toujours wana pona ko pesa bino esengo. Tozali toujours wana ba posa na bino ndenge tozali yango monaki ke toyaki na mboka Brazzaville na tina mususu te poete tokutana na papa Libre tolobela likamba papa Simoki Mbangu Kangani na voyage na ye oyo asali. Na kanisa pona mokola lelo tokokene su musika te tosukisi wana nde tokopesa merci na bino bato oyo bolandi biso na mokola lelo pe na kopesa merci na équipe technique nyonso oyo et travailler na biso émission oyo pe na kopesa merci na yemoko cordon ya Ratelki radio télévision Kimbangiste papa Christian Konzo na ndenge opportunité pesi biso poete to kwa ko tourner émission oyo pe merci na papa Landu na réalisation na yemoko avansaki masolo pe mama Fifi Ndongala oyo tango nyonso malgré maladie mais papa Simoki Mbangu Kangani alakisi bonzambe na kati na nzota mama na biso nde tokopesa ka merci pe ali fier mingi ya kolobela likamo pa mate papa Simoki Mbangu Kangani azali nzambe soki ezalaki yete mbelelo to ebite mama na biso ngako zala wapi kasi lelo to lié de sengo to ko retrouver mama na biso kati na biso na pasi oyo yazala kinango papa Libre na kanisa to sukisi pe to ko pesa merci na famille Goma nyonso pe to ko bosa na te mama Rose Lukisimba Rose ndengelo mama Deline mama Rose Lukisimba Rose mama présidente générale ya AFKI to pesi yo merci pambate yo pe ozali ko participer na kati na émission Masolo pe to ko pesa ba présidente ya AFKI et sikano sobozali et surtout na Europe na Afrique partout maman présidente nyonso to pesi bino merci maman nyonso pe bandeko nyonso to ko tanga ba kombote kasi oyo to yebi ke maman Sele Kinanga to ko bosa note papa fidèle na Koreki Saint-Ouen maman Colette bandeko oyo yali kozali pe ko salisa poete na ko salisa bandeko na yo na kubitina mbongo awa na mboka Kinshasa tozo kokutana mama so mama Colette to tikate to continuer toujours yango poete to matisa eloko na so papa to sukisi tamso ko pesa mbote na bandeko yo yebi pour to sukisi to kanga vraiment émission na biso. Merci papa journaliste. Prochainement to ko sala miracle papa Simoki Mbangu Kangani asali nango yo papa de ngenda lobaki que tata tango koya
nzoto na yo akozongisa yango lokola jeune ya 20 ans naza na 76 ans tala ndenge nazali. Alors napesi mbote na molongani nanga mama pasteur Maungulu Nkeba Angélique bana na ngai bango nyonso babadila ba petit fils na poto kuna plata bino nyonso tu mbote na bino papa badila oyo aza na poto mama badila Flavie bino nyonso tu mbote na bino tika ete tata Nzambe azala na bino bozwaka biloko botindaka awa papa alobaki boye boya kotonga bandako awa pamba te etikali moke bozonga bye vraiment mbote mingi pona ba archive nyonso za poto moni ba photo papa Diangenda na Kunzulu pona ba archive nyonso batamitema malamu o bakoki kobenga yo po ete bakwa kokanisa bopesa na makanisi ndenge nini kokosala po ete obongisela biso babiloko yo nyonso okokopesa numéro ya telefone bakwa kobenga yo merci obongisela eloko wana batu ya motema malamu oyo bakoki kobenga ngai 00242 06 681 04 00 Yami Bale 05 063 063 37 39 Nasina komi ba livre belé que ça soit ya papa Simoki Mbangu Kiangani que ça soit Ngomba Ndenge Koti na Congo Brazza que ça soit sikasiko yo Nzambe apesa nga inspiration nako koma livre moko ya munene oyo na bengango 3e et dernier testament. Donc mutazala ko salisa ngai papa Nkodia a chacun aye vraiment Nzambe asimba ye. Donc livre na e bandi na papa na mama Kimpa Vita kino makambo nyonso tu ya ba papa bango nyonso tu basali eza na kati eza 1000 et quelques pages bele même na ya papa Simoki Mbangu Kiangani eza na kati ya mwana naza kosenga boye bakokosalisa ngai pour que bas archive wana papa asengaki natindaka na nkamba mais biso mpe foto tikalaka mpe na copie pamba te kuna na musée mutu ni mutu te akokokota biso na Kinshasa bibubu kokoya otali le temps kokoma na nkamba ekoki te awa omoni yango. Donc voilà encore une fois naza kozela ba bonne volonté oyo bakokosalanga likambo wana. Merci mingi. Merci papa Libre pe merci na bande ko bolandi biso, merci na papa Alfonso Landou, pe merci na maman Fifi Ndongala, merci na maman Adeline, pe équipe technique Mobimba et puis merci na DG Christian Konzo na ndenge mosala oyo esalami. Na sengi na biso na bino totika la obele fidèle na kolanda émission na bino émission masolo maman Béatrice pe ndengo lobaki émission na yo yango yo bo to sengi na bino kaka botikala kolanda biso malamu pona wana to sukisi émission na mokola lelo nde to kutani na mbala ya sima botikala malamu.